Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Makambo penza izali. Makambo eza na opena ya makasi vraiment guerre eza penza. Makambo eza. Alors, maintenant lela, maintenant seka. Na seka po ish. Tokomi na niveau mika bon asali incendie. Mika bon asali incendie. Incendie. Mais incendie wana esalemi ndenge nini? Nana sali ke incendie pela. Ex attaché de presse ya Bella. Ex attaché de presse à Bella asisantaka intouchable. Donc, mutu mota ko toucher ya sataka na batu nyonso. Déjà na yebisa kibino que azape lisusu attaché de presse à Bella te. Papa Dani alongolaki pona nini pona ki impolitesse envers ba collègue Mama Epela Pati Melanga pour ne citer que ceux-là oya suka awa. Non seulement impolitesse ya lobela ka makambo asila. Ye ba futaka e kutu mimika bonga bimisi na salaire ngo ba futela e. Mama $100 il paraît entre parenthèses. Naokoma. Makambo ezali Kongo sai da bibaki na ngamonda Kongo sa oyo ezobenda ngaka ezobenda donc makambo ezaka yo telantela kaka yo balongoli musala kaka yo shop souris kaka yo kangourou osala bakombo nazokoma mama nazoloba attaché de presse asali émission na kati émission na ele kwa asila komi na 2 chaînes keto.com Michu pa fongoli chaîne yo plus biso ba chaîne oyo ezalaka déjà oyo tolobelaka mamse mama keto.com ba view ekimi ye pe kuna pe kote kuna pe bisika bazali kofutela mbonga mwa ki attaché de presse yango pe mwa kolongo balongola pe ya longo eza suna salaire kuna te so bolandi mwa partout wa muke na hôtel bino akoka même pas kotanga kombo ya Bellevue kotanga kombo ya chaîne à Bellevue akoka même pas kotanga. Donc papa Daniko esake na munoko na yo kotanga kakombo ya mwasi na ngai te. Donc na munono kotanga kombo mwasi na ngai te. Ba bengani oka ya pamba te ba peki so tanga même kombo apamba. Eza grave.
attaché de presse fois lukaka nzambe non seulement babengani okuna musala esili ebabi kotangaka esusu kombo te azo respecte wana kinsonson wana eza vraiment kishasa soko atangi kamukama te kamukama tango ebandaka epa na bango te kosuka kaka kuna akoka ta kotanga te keto afanda na ye te kamata kotisa mimi na Congo sa alobi biso tokomisaka bato lokola besclave na biso banani ba Abakuk donc epa asila ndenge amesana kofinga na labela asila bakomisaka bato ba esclave la preuve aneke Mimi Kabongo soki aza mwasi atembe aya koconteste makambo oyo azoloba aza ta na liberté d'esprit te a reconnaître quand même que epa abela kuna mpe bakangaka bato bande koloba awa kuna bakangaka bato bakopesa bino bakozwa tableau mobimba ata ya 7 ata ya 3 4 5 mois salaire basi bafuti yo mpo kaka ozala na tante mpona okende kojouer kote mosusu soki oza sage te lokola batonton lolo okozwa mbongo wana alokoza susu na kapasité te okende kojouer kote mosusu mais soki oza sage okozwa noka 1 mois mpo pema tozala na bachaîne nyonso to reconnaître yango ke na SB eza na visibilité makasi considération amoni acteur ou actrice soki ajouer na SB visibilité eyaka makasi na nde moko te ya osakana te eyaka na nde moko osakana te Mimi Kabongo ye moko asi aloba ngo ke idole na ye eza sila bisalo Mimi Kabongo ka ye wana mpe ye moko aloba deja ke ye alingaka kokende place oyo batretaka ye bien. Qu'est-ce qui s'est passé na CC ka ye moko ayebi peut-être kuna na ndako abela batretaka ye bien te mais na kamwe lelo attaché de presse aza esu kuna te mo atanga kombo ya bela eza te mais au moins aye kosala analyse pour le quoi asi ayina bakuka ayina sila ye ennemi na munene ntoyebi te so sila bomela ye na vie ye atelemelaka asila bon nazo comprendre pour sans sila chaîne na ye mawa ple po aza telantela donc akotalema te bawario babwakisa bagola babwakisa donc il faut ka atanga sila po azwa mwa baview atala aza mpe na droit so otanga kombo abela te kotanga mpe labela bela te ana droit na susu te sikoyo il faut atake take alobi soki makambo alobi eke ye Mimi Kabongo aya koconteste yango Mimi Kabongo aloba azwa courage ya koloba donc makambo bango mo basala kuna na famille bota kuna ya ofutaka ba acteur ba 5 ba 6 mois déjà ba salaire ba yaka ko jouer bazala libre te côté mususu nani oyo nani gesho mtakota da akomo kwa mwa apesa nga mawa apesa nga makasi vuma gesho na sepe na toto lulu akipana ta ba débat na mitita ki pour me gesho vuma mawa aba acteur boyebi da ki ba jouer pas bela kuna bakenda ba chaîne mususu te inutile kuta kotanga nani Serge nani Milo Marina basi ebele ka bango bajouaka wana me na kamwaka bazala mpe na bafilme ebele mais succès nde epa bela pardon soki ojoue kuna succès eza te epa asila soki oyeka kobandi kaka kojoue bo il faut succès donc omoni yango nalobaka ke sila akabola succès ne na bato de fait kaka oza epa na ye osila no succès tokozalaka kaka et le problème mpe mosusu ekoma soki kaka moto ajoue na Jérémie ekomi problème donc moto akojoue na Jérémie te ata okendaka epa asila te mais soki kaka bamono na Jérémie okomi ennemi abela nde place wana esiko na ocomprendre te après bolobaki obiso bachroniqueur non makambo na bango mo basi bayebani biso nde toloba yango tu biso nde toyaka sikoyo topandi tenke tosala émission tolobeli afanda na ye te bozela na otela bino na parti wana oyo attaché de presse alobaki mpo bocomprendre mai na otia yango
Comme ça, naozonga siko natela bino mimika bongo a créé incendie moko ya osakana te. A créé incendie avant to kota na incendie wana. Bolanda na ndenge oui attaché les presse aloba na basi aza ana arrogance mona maloba na e na ebite aloba na ba confidence na ba certitude na ba précision hein aza rapenda sûr vraiment ndenge aloba aza vraiment très sûr ndenge aloba vraiment donc ça parti en après sikoyo na otiela bino mimika bon wa répondre et pour ba ka sala ceux qui za makamba lokuta azwa courage ceux qui pas azwa courage bon kana bino mondinga lobela ki on donne lo lendo nyonso ka on dirait ko mika bon lo batem mika bon a travailler en pleine scène donc tu ko tose la réplique c'était oh za guerre mika bon aza tic tac bolanda partir bon tozon à tout continuer. Donc bino bolingi mututu fa comme na mukala na bino ndebo sa provokang bo bloka mimika bongo même si a quoi assumer en côté je le dis mais même on ça l'effort que ça jeune va film ba tout mususu et puis on ta la chaîne en ouais et ça ba chaîne mususu on pèse ali sous le meilleur delta au sentir pena que mais ba assumer en côté c'est dit bino bo s'approprier batu boloba ke batu musu bakanga batu. Mais batona mususu ata bakanga bango basata na liberté d'exprimer oui bino batano bata liberté d'esprit c'est devenu une prison en fait une prison dorée. Vous promettez des visibilités sur des films qui n'ont pas de fond. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. C'est sa manière ya kona bakili. Non non ba problème na Cameroun na suscité fille attaché de presse à dans la lycée té. Ya lycée péri de ngomba tselanga. Attaché de presse à 100 $. Na baxel yote. Bien de bon na ko landa n'importe comment ben na makamu mama. Ngano travail ko bambo. Je me sala te bat batsen. Ngano travail ko so. Restaurant ba futa ko combien? Pour na Italie yo. Nabi non yana ngaka nzela kama na ngamo Benga za Belgique. Abi na mimi problème ni nous allons on a fimo eta mukuse kangu attaché de presse à 100 $. 100 $, on a un tout le monde a foutu à 1800 $. Entre si sa licence, mais au final, on a répondu, non, on a lobby l'autre. Mais sur la bina, il y a un moni chéri, a même un espace de confanda, n'a quitté mon. Oh, imaginez, tu as foutu à combien? Ça a l'air de le battre, maman. Mais sur ça, nous sommes de 100 $, c'est que 20 ma famille. Surtout sur ça, moi aussi. On sont ma bande de géniques, nani. Oh, maman. On a trouvé ma chaînette, on a qui nous a voté. On a aussi le banana, tout sur le. Nana Sangi, si sont pas sûrs, au sein de l'eau ça. Ça c'est bon. Ça maman. Fin 4 heures, écoutez, quitter.
24 heures ekokite incendie esale mika bon atumbi zamba. Mimika bon atumbi zamba yo 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 yo. Tose la réponse y attachée de presse. Bisonde tozabo toza lokwa batala ko. Soki koto e indi to ye. Toza lokwa ba arbitre. Toza lokwa na katikati. To gérer koto. O soka linga beta to gérer. O soka linga beta to gérer. Woo! O eza moto. Oyo eza moto oyo penza moto epeli sikoyo esanga pasi mpona omona ndenge attaché de presse ex attaché de presse ao souffrir, elle souffre énormément. Alongwe no mosala de deux akokasi kotanga kombo ya bela te place auta te bisika pazalaki kuna bato mosusu bazalaki kuna na labene na ye asi ashoka bango na bamaloba kota ba warrior place ezalaka esusu te sel kombo atikali nango oyo akipaka na ye te sila mpenza aza grand esprit mwana mwasi aza grand esprit donc tanga nango kombo na ye ntongo midi pokwa etali ye te na mabeo na malamu tanga na yo donc aza na libertinage ya kotanga kombo asila ndenge alingi afandika wana esuki wana te doko asi amisane da kofingaka bakuki ye wana koti su kombo amimi bozwa entre guillemets ntango entre parenthèses hein? Soit disant baacteur makasi nde bajouaki mpa na bino mais baza na succès te. Quand elle dit, vous parlez de bon, vous promettez à tout succès, na ba film oyo, ezata. Mais quand c'est ba film wana kaka ya bien te wana kaka. Nde succès zo pesa mat. Yebite ke tina te za na tina. Eloko ozo mona eza na valeur te. Omona eloko eza na biloko mosusu bato ba garda ngo pona ba souvenir. Omona koko mobwe atingama na chenette moko alataka nzoka chenette wana na kata chenette wana ya na photo moko boye ba koko na ye ya mobali na ye to ya mama na ye ils sont attachés aux valeurs. Ils sont attachés aux valeurs. Soit disant bino ba film nous a éducative. Ba film nous a bien et puis ça ra ba conseil. Ba film nous a canon. Mais visibilité na ba acteur na bino zéro. Milinga na milinga. Milinga na milinga. Et les aki na likambo tuza na ba abonné belé. Si là na ba fan belé. Ana ba abonné. Peut-être belé nde koleka bino te ana ba fan belé. Ba vrai fan. Ba fan o baza virtuel. O baza présent. O baza so balimba selo ko basali. Si elle n'a pas beaucoup d'abonnés, elle a beaucoup de fans. Vous avez beaucoup d'abonnés. C'est ça la différence. Si elle n'a pas d'abonnés, elle a des fans, des véritables. Mais vous avez beaucoup d'abonnés. C'est ça la différence. La preuve est que soit muta koti na SB entre parenthèses bino ba film bino pe sa éducation ya bino ya bien si la Emorassa répondait question na monika on dirait bolanda pe si la on bien té elle avait déjà dit elle éduque en dansant elle éduque en riant asa musa asa comédien tant on passer message il faut les kana comédie tala ba film ko tana les abakouk de SB. Tali awa ndenga o jouer awa na yebite mbana ngali liboso na mona awa bolimbisa nga vraiment mbana ngali liboso na mona awa mais elle a donné quand même donc azwimba mon succès awa et puis casting oyo to moni na film oyo kotaki awa l'homme parfait na des abakouk de SB bazaki ebele te 9 personnes. Moi, senti olemba ba tableau tellement que c'est intéressant. Hein? To
tozongi nazongi pe na table liboso na film liboso kuna ba table zaki mingte ba personne zaki belete mais c'était toutes les parties très intéressantes. Vous avez beaucoup d'acteurs dans vos films, il y a beaucoup de parties, beaucoup de casting. Mais pourquoi yanga na batonu ba renyate tellement que baza tellement belé moko kaka na ebiti so ba rôle principal on zaka combien de rôles principaux. En tout cas, belle na ebiti so ka lokotela pena eza barezi. Tanto barezi to ebiti so ko lokotela biso pena ex attaché de presse à belo appela pas lokotia tia memi boy parce que elle ne va créer que de problèmes. Donc ya zala na créer ka ba problème. Yanga la papa Daniel lobi non yo ntande no créer la ka moi sina nga ba problème. O créer ka ba problème na ba problème aller. Là-bas, longwa. Parce que tu es trop problématique. Ce que tu as là, et comme sous na Mimi Kabongo. Mimi Kabongo a payé sur 24 états. Aniati yo kaka moko kaka aussi la nango kaka. Quand on salaire peut-être parti melanga. O sala pe Mimi Kabongo. Mimi Kabongo azali boma. Bokene ndenge nini. Oya répondre Jesus. Bon aussi la nzoto comme un makamba nzoto. Mika Bongaza vraiment tic au tac. Ya zarate que o garder silence sur l'éternel combat. Ya za bonté. Ya le quoi si la te. Mote pele. Mais kala mingi te to bando makambi bando bima famille nde batum sozo ba ke non famille bote boko pesa bino matière to ko zona biso matière en ka nenga bandi ko banda ko chrétien bato ba uta kuna to kozwa matière tala matière à liboso attaché de presse chez bande ko kumisa attaché de presse nzo kaza ba salaire à $100. Mimi, est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est qu'à salaire te. Non, c'est qu'à salaire te. Pour salaire à moutoko, c'est qu'à moté. Mais non, c'est qu'à degré à moussala. On des araki all bakindi ngaza benga na chef, na boss na moussala ngaza na poste munene. Mais so tali poste munene oyo kumisara bo na salaire eza malonga te. Yango nezo 600. Si yango nezo 600. Pour Mimi ou t'es pas belle. Mimi a zako jouer na ba l'idée côté. Ah ma donné ou t'abandonner sous que jouer pas si la té a combien beaucoup plus koto. Peut-être qu'on comprendre le système on ça les maracoté en gambukuna. Nda ya qui peut-être qu'on s'est décidé à tika une place au bayambakae bien. À tika une place bayambe bien. Hein? Abimi si c'est créé. Donc qui attaché des presses qui tombe midi ponga. Je suis attaché des presses. Azao doit salaire à $100. Peut-être ma prime mes aos à la qui ils ont c'est belé hein. Pour degré à grade yuana nanzimite gazako zwa $100 tete mika bongo aussi. Mika bongo Mika bongo ya le vérité aussi salaire à $100 té. Au degré ya qui poste ça kana Mika bongo ya le vérité. $100. Likamba $100 Kande totika na sobriquet atoka trompe na kangourou chauve-souris telantela pas d'appartenance yo Mimika bon est-ce que c'est vrai ça ya ko la non vérité na likambo ya ko la vérité na likambo yo malembe na sentir déclin ya mwana mwasi o na pesa au conseil maman oza na chaîne no ya munene ndenge benga biso ba sous compte asila bato balobela kasila OK tondima na répondant ko pe na baka ba sous compte ezalaka te na YouTube ata chaîne à 1000 abonnés et koza na visibilité makasi koleka chaîne à 100 000 abonnés eza question ya kotonga audience na yo audience nous eza ndenge nini lelo to suki wapi soit disant ba sous compte asila bon ça là ba view ya bien parce que tu n'as plus aucune appartenance aux alara na yo naître
Après opesi tendance kota musique opesi tendance kota théâtre kokende liboso eza kokóma te kokende liboso eza kokóma te ya solo parce que lelo tosuki wapi ntela okomi il faut toucher boye toucher n'importe qui Pati Melanga donc ye so moto olekaka epasile eza problème. Je pense yango wana kenda komi bimisela attaché de presse kuna pozora moyen yango banda kofingila sila papa Dani palobi te ngapi na lingi su na mwasi na ngai te na lingi su te ko banda ko ozwa sila lokwa bouc émissaire po ofinga kae donc isoko kofinga ye on your own na boyo moko na volonté na yo moko siko na ndenge osala émission na volonté na ye moko na ndenge ke ana chaîne il faut asala baanalyse siko baanalyse nde na ocomprendre te eza baanalyse isusu te wana ekomi kimotema mabe ekomi impolitesse neti lelo bonga na osala na nga analyse te naolobela kaka likambo ezoleka boye tozwa parti pris neti moto kwa mimika bongo asali neti attaché de presse ex attaché de presse abelani nasali neti nini asali neti nini to moto moko kabwa akolala kabwa alamuki mpona makambo eza na kati ya réseaux sociaux to na kati na bango kuna to mpo kaka amonaki ajoire sur pa moto moko songolo parala te aye asala analyse akretie ye otie devant un fait accompli yo wana barépondre salaire na emonani salaire aki attaché de presse ebimi na poisa ebimi libanda biso nyonso toyoki combien tu gagnes. Et pourtant, avec ta chaîne YouTube, tu peux gagner même $5,000, $6,000 dans la chaîne na YouTube. Si on travaille bien, on travaille dur, on est sérieux. On est sérieux, si on travaille, on gagne un bon ébélé. On gagne un bon ébélé. N'ébite vraiment dans la moitié qui moi, na moi, sur vraiment, mais rire. Finalement, tu n'as plus aucun respect envers toi, envers ta personne. Yo soa ndako mélangeara wana bato kaka yo Michou kaka yo Pati Melanga kaka yo susu komi susu ozalaka pe liboso bokenda koluka même Linda ti bokenda koluka Linda pauvre de Linda elle a été utilisée lokola machine na maboko na bango po kaka sala émission aloba oyo elekanaka kune pasila mais namona apelo mwa malonga te Linda lobaka émission pe talema bien te sala pe sisi to kara moko donc campagne moko donc yo famille na donc tu touches à tout le monde finalement okozana binemi moko boye oyebi mutuna makolo te makambo koyela yo ekoya ebele et puis okoyeba source nango te parce que toi tu es là toujours à chercher ya ko chrétien même eloko ezolekelanga mimika bongo ekomi wana ndenge nini toyo kolinga tomona mutu moko boye bato mosusu bato moko na période moko boye baapprécie ye il faut ya na analyse olakisa combien mutu wana azomérite te tokomi na thermomètre ya koyeba na chaîne oyo mutu apesi meilleur na ye na chaîne oyo mutu apesi meilleur na ye te ezodépendre mpe na barole ti ezodépendre mpe na coaching kaka bino moko awa bofandaka bolobi ntango tomoni Linda ndenge ajoué pas belle vie on sent que si c'est le coaching. C'est vous qui avez dit ça. Mais Linda aujourd'hui n'a plus aucun succès. Parce que chez SB, rôle l'union elle donnait le meilleur d'elle-même. Elle a un succès macasse. Donc nous comme un thermomètre, il y a royeba ceux qui côté on tape si meilleur naie, tout côté on tape si meilleur naie. Beaucoup na thermomètre wana na banda kuna bino boye baka. Hein? Non, ils ont dépend de pas mon tape sa meilleur naie moko. Ils ont dépend de na rôle ba pesi eti. Ils ont dépend na casting oiseau jouer. Hein? Mutu asa déjà actrice on a sa meilleur naie moko na nini. Ceux qui scène na ba lobby action coupé et que mutu asa aosa la film na a validé partie wana. Le meilleur on peut sa ndenge ni. Nde bo sala kilinda expression faciale. Ye wana na ba azo jouer somo.
Yewana zo jouer, elle joue. Elle a beaucoup de akombi sike bela aokepe musika. Elle travaille zo kende. Na banaye ba esima me bakomi na ba succès, ba bambino. Ba bénédiction za rattaché na moto. Donc ndenge passe ezaka kapo ye a jouer sous kuna te pa bela te. Mais ceux qui bino mo bobaki ke ceux qui rôle ezate ba bengo ndeni. Rôle no ceux qui ezara na te na film na te ba bengo ndeni. Ezate. Donc on a remarqué qu'on soit mkolona mutakumo kanga makana moi Jérémie. Il faut avoir problème. Lisa comme fingama ba finga tima mana ye. Akoma ko fingama poani pokara longwe pa bela akoma na Jérémie. Donc il y a un système où battement bon ça la rabo battement so ba avancer te bataille kaka bino. Ce n'est pas bien. Et pas si les alliés tu peux être elle telle la michouninga sa les chaînes. Et c'est le moyen quoi apprécier. Na katia ya SB a sali chaîne na ye matikali kaka wana. Aza ko évoluer. Rien à soutien ya mams. Yango te empêcher pe si la za na succès na été. Le bolingi do so bino bozana ka bino ka bozala ka na succès bon on a comprendre déjà yo. Ce qui peut banda aux instructions qu'on a c'est que na virus à mabe. Lai. O tika pena na virus à mabe faut que ne ba salo délivrance pour sinon te olongwa te o tika la libelo tika na moni muto ya za déjà bon akoko bika facilement. Mais muto ba initiaka ale quand même muto apesiye. Donc oza pena ba initié o tika lindenge wana. Po yo tambola na toka o tambola pena bela bino ba ombale ba sangisi lo ba semence ba tie kat no ya esi la lelo te. Ya pende za penza. Si ko problème nanga eza ba dégâts au kota na vie na yo. Si on se rend compte na ba dégâts wana et comme peut-être trop tard, tu t'es créé beaucoup d'ennemis. Lelo maniké aolela na poto maniké aolela na poto azangi place ofanda batu nyonso bakangi le téléphone batu baoyambe te. Pourquoi? Elle s'attaquait finalement à tout le monde. Elle s'attaquait à tout le monde. En fait, elle pensait que tout le monde était Kisinjora. Parce que je la maman, mais ça n'a pas na Kisinjora wana, Kisinjora ya gratté Kisinjora. Après yokani à cause de la relation na maman bazana bango. Mais ba kite ke bato ba Holanda ye. O banda ko kumse na sima caméra ba o chende na kacha libulu. Lelo na ndima kite ke manika ko sala émission na balo lendo o bazalaka nango bo asala émission parce que depuis Congo tobi ke manika za na bandeko belé na poto. Mais pourquoi elle a pleuré? Abwaki kazaka na ya lolendo na ye. Pourquoi? Parce qu'il y a comme na besoin bato ba sunga ye. Na Congo bato bandeko sunga ye pour peut-être finga. Maintenant on a déjà place wana. Maman, attention, tu vas manquer quelqu'un pour t'aider. Parce que tu grattes trop. Tu es en train de beaucoup gratter. Mais quand tu grattes là, est-ce que aux autres à côté na yo quand tu grattes d'un haut gratter côté bien et que tant que couler wana côté na yo couler te. Quand tu grattes mal, quand ça va couler, ça coulera aussi de ton côté. Il faut bien le retenir. Quand tu grattes, gratte bien. Quand tu grattes très mal, quand ça va couler aussi de ton côté. Je pense que Yosa Moutama Yele, on comprend de quoi je suis en train de parler. C'est le moment de te ressaisir. Ne gratte pas trop. Ne détruis pas à tous. Mais ça, il y a une analyse, on a NT, on a impolitesse, on a une manière. J'ai l'impression qu'il y a des gens, puis nous on meka. Alors, attention, et l'oko ezik sara zambe za tige alimete. Tige alimete za lokola eze loko te, mais eze loko mabe. Parce que tu peux avoir tout, mais quand tu n'as pas de quoi allumer les feux, tu ne vas pas manger. Tu ne peux pas manger le poisson sans que les kalamoto pour ebelo lia. À moins que ça ceux qui saumon de balière en basel en ba benga en nimba ba benga en ni na bosen coup de combo na na image na me combo na kimi. Faites très attention. Tu auras besoin même de la moindre personne pour t'aider. Aide des arayambongote.
aide ezaka ya mbongo te ya place ya kolala te aide eza mpe ke moto apase yo numéro asongolo par mais numéro wana ezaka epa moto wana. Faut faire attention dans la vie. Tu es analyste, fais tes analyses na propriété. Ne gratte pas trop. Moto epeli totala ngoka na musika et sukela bango wapi. Elle viendra répondre Biande toza da très bien toza da to ebida ki akotanga komba bela te azape sukuna te pour approuver biso te pour alanda biso ebi ndeni toutes informations na do azakuna susti. Donc lelo lobite le bokuna te to zwaka matière ni likaki exactement. To kozwa ngo kaka. Mais maman ne gratte pas trop. Mimika bongo. Est-ce qu'on répond de Jesus? Si on répond, guerre au souka. Et comme il y a une mission, je suis toujours la kaka. Coucou à tous les Nélachus, les Nélacœurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Vidéo au moins on a publicité, on a événement, on a ils en à Bruxelles, na Belgique, na Bruxelles précisément. Association sans but lucratif sauvé par la grâce, na collaboration, na VIP LNM ba organisé en gros pour na remettre un peu sur dans le cadre de la journée de la femme ba quelque chose à lui on a péché c'est que l'autisme ce n'est pas une fatalité mais il faut quand même koyeba parce que ba na autiste na Congo ba kanga bango lokola bandoki asbelo na na Congo manifestation zana eza seulement caritatif eza pona kozwa bambongo wana bato bakokota kuna nde omona na publicité nanga eza po bamekana kosunga bana na bapesa bango ba fond bakoka quand même quoi mwana autiste akoki ko apprendre na poto ba comprendre ngo ki akoki ko apprendre mais na méthode moko spécialisée tout ça la ba association ndingo wana po meka kosunga ba financer yango pona ko bana bomba ko mona molo kwa bandoki bana na bazwa moya kotanga pe ya kotanga na ndenge o ba na rythme na bango et vous avez malamu so vous na Bruxelles tout ka Belgique ou luka moyen ou participer publicité on a pesa pe na suka émission nanga bolanda yango lisusu vous avez besoin na selo pe lo mo ya bongo ko hésiter te contacter nga bolanda. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL sauvé par la grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL sauvé par la grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL sauvé par la grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.